samati na kata jugement. Yangwana mwana na ngazo tanga kombo wana. Mena yebite Sephora ba pasteur te Sephora. Soki ayebi likambo na nzota mwana nanga akoki koloba. OK, ato mela tumbako pardon. Zwa kimia. Anga ile Zwa kimia. Mwana oya zoyeba na mokili mobimba, mama oya zoyeba na mokili mobimba. Mwana wana soka bimi la reine. Maman na ya voimi. Mais moi je suis très pauvre. Awa ngabina bozokota wana ngana moni mutuka. Bino bomoni ngate na keko somba fufa 500 francs na babala. Ah, Pasteur David akipakote. ah, ngai ndenge komi niveau wana. Loko wana vandi boy, izande boyambi. Ngai. Izande boyambi na catholique nde yango moni nga vandi boy. Sinote na ko sala nzoto na ngona ni ko sala. Ou bien te na koko bosala nzambe na ngai batu wana suki bazana kati ya likama mwana na ngai te, c'est vrai. 5 ans nona azaki na 7 ans pardon. Donc nous na 5. C'est que maman zolo ba makambu yembo nda yebi mwana. Ido azobeta ba calcul exact. Makambu bo usala. Ya azobeta ba calcul. Calcul mental ezala makasi. Akimkolo nda zwe longi ya kecha olangi. Mais na bo mwana bo tala ngwa le benda kande to benda ko kita na mwa mukie. Na famille na bango mobimba yango ana Cédric to sala ki émission na Point Noir katikati ye to zana Jérémie enda kula ki yana bango Élisée ye wana Rachel azakuna. Donc na bango misa to zo mona pena elongi ya kokokana. Mais na kimukolo nde Rachel azui elongi ya kecha olangi. Ndenge moka zolo ba yuchi na mnana ngate. Mamozo kamwezanga te. Awa na 2002 beta calcul olingo se déshabiller Kiko longo la bilamba na tikala mutaka na zombango. Mokam na bango moko na lokwa to ebani ayebisi bato bayambaka bite. Bosa nuki boyede frère oyo poye azana makambu na ye asala kuna ya mesa na ye kuna boye atiki mutu awatele biloko bakoyi ba biloko. Yango esalaki ke bayambinga na bapesa yenga pe jeton tant na zu jeton nde ezala ke prière jeton pe na zaki na ngbawa. Na kekutana na musakoli. Tindenge expliquer kingai makambu oya mobali wana. alobi nini? Tindenge ayesenga ke akomaki na posa ya mbongo. Nani? Rachel akome na posa ya mbongo. Tindenge bakutanaki na mwana mobali wana. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Kolake mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo babena na makoni Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La princesse de l'éternel, maman Tiffany, chez vous dans vos maisons, en ce moment. Na antenne Nabino, le Nazaréen Debo Kolanda Biso. Croyez-moi que nous continuons toujours preuve à l'appui Nabiso, recherche Nabiso, investigation Nabiso sur l'affaire de Rachel Élisée Olangi. Nenge moka se présentaka a tozali na famille naye. Na ebité to benga famille 1 to famille 2, I don't know. Mais bango mo ba so za famille 2 ou famille 1. Ponga na mingi ya koloba te bokoyoka bango moko na utaki Point Noir bo mona bilili ndenge zolekana awa toza tokotuna ba question tokolandela dossier oyo pour que toye ba vérité boke na minomba mbangu te investigation esilité tokozwa pe par la grâce de Dieu maman Sephora tokozwa pe nyonso na bozo tuna boke malembe boke nde malembe bokoyoka ba vérité nyonso tu ezali solo ya un roi
3:16. Basi mibale bawelelaki bana. Oyo alobi yanga, oyo alobi ya ye. Oyo alobi yanga, oyo alobi ya ye. Na suka, roi Salomo azaki na sagesse ya koyeba ki mama ya mwana ezali oyo topesa ye mwana na ye. Awa pe Élisée Rachel aza komi weleli na sana na yite to benga ndengeni entre deux familles. Mwana za ya koto to mwana za ya koto. To koyeba yango kaka botikala ka toujours branché. Sans plus tarder, nazali na mama kulutu azala sima caméra pour espace za muke bokota. Tozali na ya na ye et puis na maman na ye, na ebite maman une to maman deux. Nazo ebate parce que ils ont pris un peu vertige. Tozana ya na ye awa, yaya deux ou parce que mo kabaki akokana kecha olangi. Yaya deux ou yaya un. I don't know. Mais to pesa honneur à tout seigneur tout honneur. Juste après cet élément, Alain Kiakala derrière la caméra, Giramo Kwa Gilio, Ndebatambol Nanga, Régie, à vous. Pardon. Assis sur son trône. Oh, y'a Bison Zambé. Assis sur son trône. Bandi, ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Mama ngai eloko eza na ngeza boyi. Mwana wana lokole komi ndenge wana. Ngai mama na koki komitika puisque Yesu alobi mikitisa. Na koki komikitisa. Mais aza mwana nanga. Po Yesu tango akufaki Maria bazobeta Marie, bazobeta Yesu Maria azalaki. Maria azalaki na eloko moko asalaki ta. Marie bamisu bazolela Maria azotala. Ngai pe nazotala makambo mwana nanga ndenge ezali. Ti niveau ekosuka. Oya kotala na posa kozwa ye. Na pamboli ya zwa ye. Me malamu awutaki na libumu na ye. Soka awutaki na libumu ya ngai. Tina yaza na ye posa azwa. Azwa na ye. Me ngada azara posa. Ba libere ba pasteur ya Mama Hollande. Muto yo kombo mwana na ngai ye na ngona munokeza komba Sephora. Sephora na ye bagi ete. Ye moko siko Sephora aye. Komi moni samatina kata jugement. Yangwana mwana na ngazo tanga kombo wana. Mena yebite Sephora ba pasteur te Sephora. Soki ayebi
likambo na nzoto mwana nanga akoki koloba. Une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Maman Vana non mke. Ato me la tumbako, pardon. Zwa kimia. Bon pesa mai s'il vous plaît. Pardon, zwa kimia. Mwana oyo azoyeba na mokili mobimba, mama oyo azoyeba na mokili mobimba. Mwana wana soka bimi la reine. Maman na yavwami. Mais moi je suis très pauvre. Awa nga bino bozokota wana. Nga na moni mutuka. Bino bo moni ngate. Na keko somba fufa 500 francs na babala. Yaya. Mais Rachel aza riche bozotambusa nga bo bando moni sangati na kata ba télévision. Tina kati ya ba nani ba pareil. Mais nga maman Rachel, je suis très pauvre. Hein? Pasteur David a qui pas côté. Hein? Pasteur David a qui pas côté. Aki penga ngala yebiye. Ayebinga. Ngana yebiye. Ha? Na yebi David yango soka ze kolonine. Ngana za catholique. Ngai na komi na côté première primaire na catholique na né 70. Ngana l'âge à 7 ans. Na yeko so première communion na deuxième primaire. Na yeko sala mariage. C'est dur, c'est triste. Comment ablora boye? Zwa kimia maman Léa. Maman Léa. Zwa kimia. Ni on saute za na maboko andi. Na bela na sala ka moi fièvre na déplacer. Na komona baninga na tongo na bana na bango bazo sukola ba mama na bango basani. Nzambe azama bete amoni ke mama ya zo landisa bana mibali. Azi mwana moko ya moi servicinga. Mais basani na ngai koma ovanda na salite. Bilamba nange koma ovanda na salite. Or na bota mwana mwesi. Nzambe azama bete azama lamu na malamu. Azi mwana moko ya moi servicinga. Mais mama na ngai ndenge komi niveau wana. Lokwa na vandi boy izande boyambi ngai izande boyambi na catholique nde yango no muninga vandi boy sinote na ko sala nzoto na ngona ni ko sala obiente na koko bosala nzambe na ngai batu wana suki bazana kati ya likama mwana na ngai te c'est vrai mais suki bazana likama mwana na ngai na nzambe na bango yozo mona basali mwana na oni ha bato bazana likama basali mwana na oni tini bongo azotanga bakomba batu na munoko sikona kosala nini nakosala nini tolanda na ba preuve oyo ekolongola biso équivoque Rachel aza na 17 ans soki Rachel aza na 17 ans te c'est ka kozala mwana ya Sephora te parce que Sephora balbi aza na 80 combien aza mwana ne 83 sikoyo pesa biso ba photo oyo ekolakisa biso ke Rachel Alain ki akala pusa na zwa ba image oyo ekolakisa biso Rachel aza na 17 ans te soki aza na 17 ans te c'est que Sephora akoki kobota ete wana toluka su mama mosusu toke na photo ya liboso eza wapi oyo photo oyo na neni photo wana eza na année 2002 le 6 à 7e mois 2002 wana ntongo ngai nakula ka première communion le 6 7e mois tozomona wa dimanche ezalaki dimanche 2002 voilà na 2002 yo okulaki ozalaki na age nini na 2002 ntango nakulaki nazalaki na 13 ans 13 ans Rachel azalaki na age nini na 2002 ntango nakulaka nazala 13 ans ye azalaka na 5 ans 5 ans 5 ans bon aider biso calcul
5 ans nona azaki na 7 ans pardon. Donc nona 5. C'est que maman zolo ba makambu yembo nda yebi mwana. Donc azobeta ba calcul exact. Ya zobeta ba calcul. Calcul mental ezala makasi. Donc pour ya zobeta calcul exact, yondo zo tatone. Ya zolo ba azaki na 7 ans na 2013. Donc maman ya mwana nda azopesa ba date ya mwana ne. Donc na 2002 azaki na âge ni. Papa, maman, l'air wana ya kuli na 2002. Ngai nazana mwana alandi Rachel na sima ye Rachel a koksi 7 ans. OK, total. Est-ce que elongi a 7 ans na 2002 ambo beta calcul. 2002 azana 7 ans. Wapi mwana na yo, wapi mwana na yo. Nanango. Na bango ne soya Rachel. Na koma na nga malvoyant. Ouais Rachel. Nazomona ngopenza bien te. Rachel yeyo. Rachel yeyo. Eh bon, wapi mutakula ki? Mutakula ki Jérémy. C'est pas ça. Eh oh nan. Israël. Cédric Israël. Après ça c'est qui? Ça va Alain Bendango. Siko awa nazomona pena bilongi ya kokoka na bolimbisa ngai to sa musala nzambe faut toloba na vérité bango misatu apena na bomwana baza bilongi ya kokokana na yebite na kimkolo ndazo elongi ya kecha olangi mais na bomwana botala ngo ale benda kande to benda ko kita na mwa mukie na famille na bango mobimba yango ana Cédric to sala ki émission na Point Noir katikati ye to za na Jérémy enda kula ki ya na bango Élisée ye wana wa Rachel azakuna. Donc na bango misato zomona pena elongi ya kokokana. Mais na kimukolo nde Rachel azui elongi ya kecha olangi. Ndenge moka zolo ba uchi na mnana ngate. Mamozo kamwezanga te. Awa na 2002 beta calcul. Awa zaki na 7 ans na 2002. Tokei. Je dois déshabiller. Olingo sa nini? Continue, tu vas continuer. Maman. Olingo se déshabiller. Kiko longo la blamana tikala mutakala na zombango. Domoni ngaboyi. Zwa kimia. Kimia monimo mo santo. Zwa kimia. Ya Yesu pesa ngapa siko. Nazana makambo susu na hôpital, makambo Rachel, makambo est-ce que maman moko pendo azana mwana bukani na kati hôpital ndenge naza wana mbongo kutu ya kuchaisi maezati. Sikona ndiba kusambaka makambo oyo. Ata bino moko. Nazolanda poza mwana na ngana botaki mwana ngai. Nazana pasi na hôpital kutu mbongo ata ya kulia nazana ngote mbongo kutu ya kucha mwana wana pratre ezati. Sikoyo musala na ngai na mwana na ngana kata ba chaîne ba sambisa ngai bo. Zwa kimia to luka solution na yango. Deuxième photo. Zela mama okoloba, mama zana pasi. Oyo Rachel na âge ni na nini? Oyo Rachel na 2012. Donc na 2012 a coxé 17 ans. Donc yango akanga photo oyo tongo akango azana kingasan abina no kimaneke. Ya ba défilé na bango ndenge ba abandana ko bina. Yango nde azalaki na 17 ans. Ça va? Photo mususu. Oh photo ya frère Israël. Voilà, Israël peut être na poussate. Israël les a poussate. Photo wa grand frère na chali bosoye. Ya Blaise. Yeah, voilà. Maintenant nyonso sko ya Blaise ne ya mkolo fa so responsabilité makamoni so alobani. Bon, donc hier tendance soane na ba Facebook. Donc moi kala, donc ba 2018 na ba 2019. Donc aibi pe numéro na ngai. Mais na so comprendre était est-ce que azolanda ngo to azolanda te pour siko famille ya papa pe maman famille na oyo obimisi ma famille siko ya papa ata mutu moko ta kolobelela yo kezemi ba mona ki ochoke bota ba pesa ka pe biloko na hôpital ba ke tikelo nani bango mutu akokozala na ye siko bango baza kuna na kingasani ozo bango nde est-ce que na famille ya papa ba pe ba mona ka na zemi ba ebi ke mwana bango baza Bazali. Est-ce que Jérémy ko sunga biso parce que jusque là tout le monde a kaka famille à maman pour bazol ba ki ba pesa ki maman mbongo mais ba famille à papa soki bazo reconnaître que ba zemi ya Élisée za ya bango ya Rachel est-ce que baza vivante to ba tata moi si to ba papa li bon donc moi ça penda passe mais
baza vivant baza na kingasa na suka donc soki si un moyen kozala tobongisi jour tokiti sur le terrain tokomi na famille ya papa tomoni papa na kina bengi na batata mwasi bandeko nyonso tukuna baye sur place na batakartier pe boyoka pe na batakartier nyonso donc esa ngana pasi donc leki ngana kolina ye donc na leki na ngai donc na komatina nifa boye donc e déranger ngai lelo ba bolandi na émission balobi eza dû alingaki mobile moko ya magicien nde asali obanda ko betelo mwa malongo be utaki na ba bisika me to lekaki ngana zongaka na zongi wana tango mama bia mela tumba kunde na bandaki ko mekampe ko temporiser mama nde na zongelo na question wana olobaki otamboli oza chrétien olobaki otamboli bisika nini pe balobi nini bon pour la vérité za nini tant to komi na tribunal ici laki tant ba obi ba moni na ngala facile eloko episenga pasi pona lukana koyeba bita likambo to komi na ngala facile tangu leki Rachel alaninga na kata bureau ya ngala facile azuma papa ani ko betanga na munoko na ye alobi na ngake mbongo yo bapesa bino bolia tande ngala osa nini nazo souffrir tangu na yo kibongo na bimi libanda nakutani na mobala mama leki na biso nakutani na ndoko na biso mukolo ndako esika toza na tuni bango est-ce que boko kino ko expliquer nga teke est-ce que bolia ki mbongo ya famille moko boye to ndenge nini babi biso to yebi makama mbongo wana te tinde mama ye eselenga passe donc ndenge eselenga na passe batenga fasi bato admisi nga libanda na munoko nanga na eseki bango boye aza makila nanga ata bobimisi nga libanda suka na osala nini na kozwa leki nanga na temps yango na yebisaki bapara nanga na lobi oyo na moni eza su likambu ya nzoto te ekomi likambu ya molili tango na ye kote na teka biloko nanga to na église mo eza wana ya bima na ebeli na bakambi musu wana ndenge ka to partageaka po donc na partageaka na batebele donc na ba musulman donc so na moni oza chrétien bien osambelaka donc to partager na yo po eza libota na nzambe bakambi wana ba esinga bitin yakana na bima po to luka to ba biti ya likambo oyeba eske mbongo ngo baliaki oleka mina komi boye eza na raison nini wana ba esenga mardi et lundi ba esenga to yambaka mardi na jeudi mardi na jaki mo retard mercredi pe na leki soko jeudi nde na tiki musala na nga na bitin faina sa nini na kota na yeba tangu na koti wana boye mokam na bango mokam moko na lokwa to yebani ayebisi bato bayambaka bitin bosa nuki boye de frère oyo poye azana makambu na ye asala kuna ya mesa na ye kuna boye atiki mutu awotele biloko bakoyi ba biloko yango esalaki ke bayambinga na bapesa yenga pe jeton tango na zu jeton nde ezalaka prière jeton pe nazalaki na ngbawa nake kutana na mosakoli tindenge asplikaki ngai makambu oyo ya mobali wana alobi nini tindenge ayebisa ke akomaki na posa ya mbongo nani Rachel akome na posa ya mbongo tindenge bakutanaki na mwana mobali wana kokoma ni na posa ya mbongo yango akutanaki na mobali wapi wa magicien mwana mobali oyo wana ya magicien tanga lobi yango boye excuse après atangaki na kompe ya nani ya Sephora sen Sephora balobi ke makambo nyonso tu oyo ya mwana bino eza a partir wapi ya peau noire nga tu bango pona nini na peau noire abi muto bazalaki na ye excuse muto bazalaki na ye ayebi makambo nyonso tu ya nani ya mwana bino esika siko na ye ko comprendre ke na tribunal batangaki pe kombo ya nani Sephora pa yaki alobaki makambo nani ya leki nanga ntango na ye kotika wana mama kulutu nanga lokola azala na kisenso habite to na église ya Pevalongo toko kiko yeba eloko kaka na église moko te excuse ameminga so na église wa Pevalongo ntango kaka tokei les mêmes maloba balobaki na bimese nini et répéter lisusu balobini
balobi soki akomaka na posa makambu ya mbongo na mobalo azwaki ezaka akuna esprit ezaka wapi kuna ka ndi na Braza tangu tolongwe wana leki tango auti Braza aye awa na papa awa na kaluka tango ba ye eskande eyaki supe na koya supe matata nini yaki matata makamso ya Rachel tango tosa a délivrance tobengi sango moko aye sango na tango balakti biso aye na bandeko église na nga pe bazo prier sango na obite na moni délivrance amona na bino fallait ezala 5 jours na lande ya bino délivrance en église na so babite Jérémie au moni délivrance o alek na bino eza processus donc fallait to landela yango ngabi ça va pour miate sango na nga on koya premier jour à prier deuxième jour troisième jour à prier les mêmes 3 jours les mêmes jours sango aye ko prophétiser alobi clair mwana na bino eloko soka vandi azocha maboko loboko moko na nzoto na bino mwasi loboko mususu na sima esika to sala kaka abi eloko azocha bongo eza nini alingaki mobali moko mobali wana aza mutakisi basangisaki na ye nzoto donc wana comme le quoi neti 6e et 3e message na mokolo susu ya lobi samedi esika nazoteka frère moko ya kosoma biloko alekaka mais na comprendre était frère aye avandi na kiti tant on servi batu ayebisi ngai nazala message fa na sola na yo ngabi ça va problème ezate na si o servi batu esinga si on servi batu tant on a si ko servi batu na zongi pona so na frère ayebisi ngai na ju 3 ndoto na yo mono personnel donc wana e ano makamanga na secret ayebisi ngai après atuninga ozana problème o ezotungisa yo so lobi problème ango nzambe akosala nini akorépondre okande tozawa na esi na bi naza problème moko naza ndeko nanga moko aza na pono akuna mutu neti ebouge ye mususu aza na hôpital fallait bacha isima mwana mbali wana avandi nie akangaki misu atie mutu na setango atelema esinga lobi clair ndeko na yo wana abimaki alingaki mobali moko ya kisi tininga comme na niveau oyo à part ça nakenda nanu nakimbanseke pas grand frère onga alandi tant na kekuna etomaka dimanche to soli na ye fallait to kana aya pe boy lundi nga na landi sukuna to zena mwasi na ye papa moko azalaki ayoki du soleil singa clair abi yaya leki na bino esprit neza wapi na peau noire azana mutu moko oyo alingaki yango komisi na niveau boy azana punition sikoyo tant que frère na pe ko lobanga lobi ka lobi ça me doit lobi kana me oyo lobi awo ayebisi clair abi leki na yo oyo ozomona wana abimaki na mobali moko ya masisi basangisaki na ye nzoto surtout yo mutu ozolandela ye yebisanga na mikolo oyo problème nini ekomeli na mikolo oyo lundi oyo na auto raté soki 6e accident nde na olandi ya makambo waleki nanga mwasi alobi donc mutu oyo azolandi ya makasi eza yo yango monike ezosala mabongo mais bondela makasi mpona leki no po aza na mutu moko oyo babimaki na ye aza musicien so tangu na yo comprendre que c'est que yango azozwaka loboko tangu sango na ndobaki azosala loboko moko na se ya bino basi azosala loboko moko na se loboko mususu na sima donc kokani na ndenge papa oyo wana na point noir ayebisaki biso ke Rachel ayebisaki ntango azalaki bien ke eza na mwana mobali moko oyo bandaki kosala na ye makambo liboso mais ya lobaki bakoma kokuta lokola mwasi mobali na ndenge ya sima ye Rachel alobi naboyaki bon entre guillemets kaboyaki ya solo toyebi te kaboyaki ya lokuta toyebi te tokoba donc basini wana soki atie maboko bongo loboko moko na se ya bino basi mususu na sima ya mobali tanga kobimisa abandi kofiba yango donc akomi na kolia yango mais muto oyo abandi kolinga te ezalaki ndenga donc batu nyonso tu enso baswane bien ngana mama abanda kolinga biso te donc biso to pusa pembeni na ye te so to pusa pembeni na ye azofinga sona bejir donc abanda sokola ko abanda kosoka mais pas sokola ezalaki no na mwa passe mais ti na komaki na tamoko akomaki siko na osala nini awa oswayo akasi ozomona minute
ozomona minute azoswayo azoswa kaka ntango tozomema ye na telema swe ngai adesabille eske boza na mikanda ya telema okokopesanga mikanda bomemaki na telema na bakisi na posana parce que biso awa preuve à l'appui mutu na mutu azwa mwana na ye nakolandela yango ti tokokende na suka soki na mabondeli bino botya mabondeli botya ba prière enfin que nayebi naza na kondima soki esenga ata nazonga point no 3 fois nazonga selon ba information na ngai maman Sephora aza na Angola à moins que je me trompe aza na Angola na mikolo ekoya tozosenga Nzambe asunga biso parce que c'est pas aussi facile tozolandela mais on nous demandons na soki tokoki kozwa même intervenant moko ya papa Paul David to mama soki kosenga ta tomona mama Sephora mais na ba information nanga azana kini te ndenge bolandaki na bisika msusu ke azana kini bakangiye abimate bwebwe c'est faux et archi faux. Maman Sephora na tuni au moins na 4 ou 5 personnes azali na Angola et pas mobile na ye aza alandi mobile na ye preuve à l'appui bisika bamemaki ndeko na biso Rachel na wapi na telema un hôpital. Une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, Papa, laisse d'abord les songes. Moi, je veux seulement savoir la manière que tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza. C'était comment? Bon, il m'a donné $40. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça. Maintenant, j'ai changé ça. $20, c'est 40 000 francs, il y a un franc congolais. Maintenant, j'ai resté avec $10 et $20, j'ai caché ça. Maintenant, j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malouk. Maintenant, ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé $20, j'ai changé $20. Maintenant, j'ai rentré, maintenant j'ai demandé. Na kutana papa moko boye na expliquer alors je vais te aider akat ba kutinga bato ba katsaka na mboka moko boye so komi na mboka ngo baswaka moto ebimiso tina 45 na 45 tiki tele dotongo ekomi singa na zongi siko na nini o kote ba katsanga liboso papa o ba edanga ba tetela wana bato ba yebi déjà émission de la lubaka tant ba katsanga na libongo atala ngai na kekuna c'est là-bas champ de dollars. Na changé $20 wana. Au pesa qui bateau combien masuwa? Au pesa qui pirogue 35 000 francs. Au pesa qui bango 35 000 ba commission tina Kintele. Tina Kintele. Maintenant après Kintele sala kini. Après Kintele na ba tant on 4 ba tango ba 4 ba ela tu ma pesenga ba pièce. Ça c'est nga na zi mal à l'aise. Mal à l'aise ndé na kitina hôpital Atalangai. Hôpital Atalangai na koti na ketikuna. Na ça nino na changé $20 au dollar na le Congo va changer kango pour ma femme va utiliser kango pour moi ndé na coach kuna la tourne moi mobile moko aider nga to ke to changer on a 11 000 maintenant comme il a raté déjà au CA du Nord voyage qui na zaina mbongo wana elinga ke simba te ndé la lobby a pas de problème na zui na ye na coopérer na mituka minene wana na zape la téléphone na sombelenga mituka minene ya babus wana. Ya babus wana ba Raymond. Na coopérer na 5 000 francs. Quand on a 5 000 francs ba komisinga tina mboka oyo. So le ki dolizi, ole ki kai. Mboka mabo avant comme dolizi ba benga liboso. Maintenant ba kitinga na transport esilenga na vite téléphone o ba pega sombelenga. Dans sombelenga na 11 000 francs ya kit. Maintenant na siongo na teki yango na 3 000. 3 000 wana ne ba komisinga ti près moi. Donc na comme lundi
tona komi lendi na babutu na minuit nayebi te ke awa balongola acouvre-feu na mi moyen naya na se de victoire eza te naluka place nalala nake na l'hôpital ya Cissé hôpital ya Cissé eza monene bato baolanda na kini nde babengaka hôpital ya monene ya mama emo nasengi na mi papa nauti voyage po ede nga tuna explike papa na mi ya vrai nga lobi apesi nga mbetu nalali na l'hôpital ya monene ya Cissé nalali apres lobi na batongo nalamukaki ba 5 heures papa nalamusi nga bibona ede okende na yo nga bi c'est bon merci donc na ye na ngelaki nake na la côte côté eza plage la côte bato baza bapaye étranger bayebi te eza la plage to nakomi tona na pembi ndambo te maji kovanda te soubien twa révélation nayebisaki okende koluka mobali na yo bokutana bosolola message oyo napesaki mabi ya pas de problème nde nayaki to na ye nalobi te avant nakota onakutana na baresponsable nakangi place mpona explike kirere mpo toza na bakirere barévélation oyo nzambe nde nzambe apesi yanga révélation mpona kutana nango bali nanga nga nasali makele nga mi je robe parce que ici c'est nous naza koka bapola na mamola biologique je suis ta fille je vais rentrer après maintenant bapekisi nga na bila kokota je fais le pagaille moi je dis je vais appeler la police après papa qui bangola dit rentre à prière d'abord Dieu va le parler j'ai dit il n'y a pas de problème moi j'aime la prière moi je dis il n'y a pas de problème j'ai retiré mes habits après je sala nakangaki yango na kira mpo bakira tokanga biloko nakangi to nakangi na récupéré yango na bimi na bandikoya nayoki konter mpaki bango nazalaki na nzala apesi nga bisapi nalipa 100 francs nabandi kolia nake ntina la côte navandi sui nabandi korefléchir nde nzambe alobi barévélation na wana nde ekokokisama kende koluka fiancé na yo nde nakende koluka mobali na nga ayebisi nga nayaka dimanche nde na ye dimanche aza adoration azozela ye nafukamela ye tokutana na ye azwanga amemanga tokende na ye ndako barévélation tu nazwaki yango wana na ngai naloba yango wana naza adoration nazozela mobali nanga maître Fred oyo naloba na tele azwanga tokende ndako mbonga libala papolangi na mamolangi deja balia do etikalaka mariage maître frère oui c'est ça bon biso na la JCC tokendaka te d'accord oyebi bureau na ye tokendaka te bureau oyebi bureau na ye aza avocat oyebi bureau na ye naza avocat bureau neza na ville okenda neza na bureau na ye tokutana ye kuna na bureau po ntango nakei nakendaka koluke na bureau ndayebisenga dimanche na ya sikoyalibalango bosalelaka wa ntango nabungaka na 2 mois papa olangi na mama olangi ntango bakotaka priere na bakoko na nga ela papa na nga na mama na nga nde na mama na nga ntango bakoti priere nzambe ayebisi bango baya koluka nga naza papa nazoyebisa yo depuis mokolo wana alobaki na yo koloba mingi te ovanda kai nga naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza salite moto oyo koya koluka mobali na bilamba asalite akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vi na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça il est déjà papa ndima donc badossier nyonso to na bakisi na esika oyo tokendaki nyonso tu na baresultat toza nango awa nde sur place mpo na ye voilà balobaki nini na hôpital avant totanga donc balobaki na biso aza na malaria mpe aza malaria cérébrale mpo aza mpe na typhoïde. Est-ce que bakokotisa ndeko mama na te azolobaka makambo exact libanda o bango baloba ye azoloba kuna donc esa neti récitation poème mpo ata likambo mpo ekomi o non mama bokotela ngai na plateau alekata awa aya avanda na ta mama po ndenge ozolobaka récitation wana ezosala bien po liloba kopesa bokanga ngo ndenge moko te mbote mama mbote kombo nani Mama Timba. Maman Timba, est-ce que vous Rachel? Naebi bien makasi. C'est Nanti Élisée Olangi. Aza Élisée Olangi. Aza Rachel. Là bokenen hôpital bakena na kendaki nayi. Bakena na mbali na ngai na yaya na ye na mobali ya. Alain fongola large ya caméra s'il vous plaît, fongola large ba mona batno so ezo so plateau momba. Ba mkendaki na nani? Bakena na mbali na ngai. Noko na ye. Balobaki nini kuna? Balobi aza malaria cérébrale na mutu na ye.
bakangaki na typhoïde. Na typhoïde. Voilà, yo oza oyo kokota na famille, osali combien d'années na famille? Nga na wumeli déjà. Pour moi na nga liboso on a boti na ndongo na bango akoksi de 22 ans. Donc Rachel okutaka na âge ni? Rachel le nga na yaka awa, po nga na vandi pena awa te. Okay. Nga na bandi ko vanda na Brazzaville. Naiki awa lokola na 2006. Okuta Rachel. Na kuta Rachel awa. Balobi maladie, maman plakisa ba kisi, maman présente ba. Yo mto bando pesa ba kisi. Wando pesa kisi nini? Na banda ko pesa e ba kisi oyo. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete